mama botumbuli kumbonanga Makasina kupisa tata maboko, kusala makasina kusunga tata na bino. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama uzwa lokumu. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama uzwa lokumu. Kusala makasina kupisa tata maboko, makasina kusunga tata na bino. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama uzwa lokumu. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama uzwa lokumu.
osala makasi na kopesa tata maboko osala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbeli ngombo ya bino bamama kozwa lokumu bino nde bosimbeli ngombo ya bino bamama kozwa lokumu ya lobi otumboli ba maman otumboli tata simo ima onkiangani donc papa sali biso surprise à makasi biso ba maman na yebi ke lelo na nkambelu selemi donc pour tout le ko mata makale ko tika la pamba te elonga ya maman mu lesi emonani. Merci papa. Mbote papa. Mbote papa. Kumbwa munu mama Dede Masanga Nzuzi kiesa munu kele diambu ya ibeto vingililaka yao na changu ya inda bugu yai yao ya imemonika na meso realite yao yai daere muna kutuba na Kikongo muna kutuba ndinga kaka muna kutuba na Kikongo donc mu mekatuka na Matadi do betu ba me délégué comme délégation ya Matadi sa muto kuiza beto mosi to kuiza mona. OK, merci beaucoup. Merci papa. Mbote papa. Kombo na ngai mama Nadine nazali na esengo makasi na komona bateau de pêche na biso ya ba mama tozelelaki yango mingi lelo tomoni yango ekoteli biso na kati ya territoire ya Mwanda na banana awa toza vraiment na banana toyei koyamba bateau de pêche na biso ekoteli biso lelo vraiment toza na esengo parce que lelo ezali mokolo ya mama Mwilu oyo tokumisaka mama Mwilu yango mpe toyei koyamba bateau na biso mpe ekoteli biso awa na banana toza na esengo makasi papa na biso tosepeli vraiment papa simaki mbaleka monene oyo asaleli biso tosepeli vraiment mama Mwilu oye bandi masiko likambo koboya susu ezali susu te parce que yango tomoni yango tozotala toza vraiment na kati ya banana vraiment yango bateau de pêche yango tozotala devandi vraiment yango etelemi vraiment na banana do likambo siko ekomi siko di sérieux eza su likambo te rien yango oyo do tosepeli makasi vraiment mama Mwilu elonga emonani afiki oye Mbote papa ngai komona nga papa Guy Luzaï Soulandu. Bon esengo ezali makasi pamba te banda tozalaki kozela masuwa oyo ya ba mama esali mwa mba mikolo ebele lelo nde si kokomela biso tosepeli yango toyeto akotala ndenge ezali to sisa bakonzi basisa ba formalité comme ça mosala ebanda. Bon message ezali que nakanisi tozali awa bandeko pe bazali bozomona bino moko na bilili ezali radio T donc ezali TV donc tozomona biso moni ki mona meso pena donc yangoyo masu ezali awa tozozela nanu bandeko ya leta basisa ba formalité bakomona biso na kati tokota en live donc message ezali ndenge na masu ekomi penza ekomaki déjà. Merci papa. Kongo na ngai maman Larissa Kanza nazwami précisément siko na Mwanda esika bateau ezali toza ana port ya Saint-Vin lobi tozalaki awa tomonaki yango na musika mais siko tomoni yango pembeni tosali ba incendie makasi
eza lokola mwasi azalaki na sala travail siko 9 mois ekoki esili aboti mwana na ye tosimbi bebe na biso oyo tobandaki kozela pendant 9 mois de souffrance ya grossesse donc oyo eza fruit na biso bamama na baeffort oyo tosali esengo eza makasi parce que tobandaki kozela eloko banda kala ekomeli biso lelo donc makambo ebele eza ya koloba me toza tellement na esengo makasi ezosisa biso na maloba tookoka te tozozela kaka bango mo bakonzi baya bavivre donc lobi tomonaki na mosika leo tomoni pembeni tozozela baformalité sila tokota tomona ngo na kati ndenge ezali mpo bato jusque là bazondima te mais biso tozoloba vérité ke toza awa précisément na Mwanda na port oyo ya CVM donc bato na biso ya bamama e akoste awa na kati ya Mwanda esengo makasi parce que arrivé ya bato oyo efongoli makambo ebele oyo ezalaki ya kokangama mpo bakita bamata papa Simon Kimbangu Kiangani akoya awa na kati ya Mwanda mpona koya kobongisa likambo oyo bamama babombaki ntango molai ezokokisama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kombo na ngai mama révérende Lelontes Pauline nazali présidente Afrique ya territoire ya Mwanda esika masuwa euti poto eye kokomela toza awa na banana toza kutu na kati totala masuwa na biso bazolakisa biso balobi na biso ke mundele ye moko alobi ke asepeli na moteur eza awa eza kitoko koleka ye aza na bato na ye azoteka kutu yango me alobi ya ye eza ya munene koleka oyo me moteur eza ndenge moko na oyo ya biso yango tosepeli biso mpe nde toyoki bongo masuwa eza awa baagent ba sécurité bazotala nanu nsima nango biso mpe tokokota kuna na kati mpo totala mokili mobimba bayeba kelele le 27 avril 2024 fête monene tozalaka nango mais biso na Mwanda tozo fêter double fête na oya masuwa ekomeli na Mwanda na oya tofetaka chaque année tosepeli mingi nayebi te malgré na nkamba Nzambe aza kuna me nayebi ke aza awa na molimo biso bo tosepeli koleka bango na biso. Nakopesa bango encouragement tosala makasi Nzambe afongola koleka po toluka chusu mususu oyo eleki oyo Nzambe abakisa biso ezangi epana biso tosala kaka molende makasi na mabondeli po esika likambo kitoko ezalaka Satan mpe azalaka me biso tozala kaka na mabondeli tokanga na tosimba na biso bamama mokili mobimba po tozwa susu ya oyo ya koleka topesa na Nzambe na biso. Merci beaucoup. Jordan, esse não telefone tô bem lá. Mama mulemate nakopesa tata maboko Pasteur aye pour la Voilà, tout le monde est représentant, il y a
Kusimba fe Kumeka fe Yanikele Yokamesi yawe yae sur instruction ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani mama botomboli kombo nanga ai mwilu nazana esengo ai mwilu nazosepela ai mwilu nazana esengo binoba mama botomboli kombo nanga ezali plan ya tata Nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani biso tolobaki tolelaki me ye alobaki na biso kaka tozala pose boye aza pose likambo wana eseplisaki biso kino lelo tokomi na mokolo ya lelo oyo tomati na masuwa oyo ba maman bapesi cadeau na papa Simon Kimbangu Kiangani pour le développement ya Lingomba. Merci tozela muke papa commissaire maritime Abima basisa kotala biloko nyonso ba service ici là biso to bondela dans l'ensemble. Merci. Militaire de Kitona tozali vraiment sur place awa na banana pona komona elaka oyo tata Simon Kimbangu Kiangani sa divinité mokonzi ya Lingomba apesaki biso assurance ete tozala posé kote ye moko azali posé akokokisa likambo na ye po ete ye alobaki na biso ke likolo na se koleka me liloba na Nzambe koleka te ya solo tozo vivre réalité ana papa merci na osaleli bana na yo bakimbangise mpe mokili mobimba oyo ezali développement monene na kati ya mokili na biso ya RDC mpe Afrique po ete Lingomba ezali kaka mpona kosambela te Lingomba ezali mpe mpona développement parmi développement yango tozo vivre comment développer donc merci beaucoup biso mpe mapinga ya solo toza na kati ya Lingomba pour nous soutenir l'œuvre de Dieu, œuvre en onde yango. Merci beaucoup papa journaliste. Kombo nanga papa Mboko Ngoma Sébastien Omonier Kimbangisi territoire de Mwanda. En tout cas esengo ezali mingi pamba te ba papa baza banjambe oyo bango balobaki lelo tomoni yango polele malgré bakali mais polele. Vraiment te remercier papa Simon Kimbangu Kiangani na kombo ya mama Mwilu Kiawala. OK.
Please, what is your name, please? We'd like to bring the ship here for the sisters and the brothers in Jesus Christ, for the church. Very happy to be here after a long trip. But so he asked you, what is your name, please? My name, Dirk. What is your rank in your vessel? I'm on a deck and in the kitchen everywhere, and we have the captain. We're only together, we made it. What is the river for a tech for this? Is strong or not strong for this river, this ship? Yeah, it's strong enough. Yeah, it's a good ship. Good ship. When you arrive there, what is your impression is for see the people? It's very beautiful. All the women singing, and it can't be better. Welcome. Okay, thank you. It's very good. It's beautiful. You say. Thank you. Thank you. Very Tuza komona capitaine Yemoko.